Hallo Honorin, ich bin da, ich muss leider gleich weg. Dann, mein Kollege bleibt noch hier, er bleibt auch hier. Und Mestre Samuel hat sich auch mit Mestre Quintambala ausgetauscht. Das geht gleich zusammenarbeiten. Aber auch für Sie sollte klar sein, dass Mestre Samuel ist. Ja, der ist gut vorbereitet, der redet auch gleich noch mit Ihnen. Yo oyibaki na munduki misolo ebele ya franc congolais pe na $10,000 américains ezali na préjudice ya société oyo babengi Raobank SA wana ba acte ya terrorisme oyo ministère public azo reproché yo asuki wana te alobi kaka na date wana le 16 octobre 2025 kuna na Raobank oyo ezwami na Victoire yo ibaki na manduki $10,000 na ba franc congolais muyibi wana osalelaki yango na munduki na yo oyo eza joué en plastique oyo tolakisaki na audience oyo elekaki omoni yango nde yango oyo munduki oyo oyibelaki na yango pe alobi munduki wana eza sous forme ya arme de guerre wana infraction ya mibale vol à main armée ya misatu auditeur militaire oyo amemi yo alobi ke yo ozalaki na lingomba ya bato mabe oyo eza composé na Kasha Mangong Anderson aza wana je crois eza policier telema omoni ye ozalaki na lingomba lisusu na Kingambo wa Kingambo ye wana Kantopa Bukasa ye oyo na Monsieur Benjamin oyo aza motard na Madame Kapi bango bamonani te mais ministère public azolandela bango tribunal a retenir défaut procédure à défaut na charge na bango donc ata baza te mais bazosamba elongo moko na yo nde ba infraction misatu oyo ministère public atieli yo oyo kosambela na yango mokolo ya lelo jour ya les faits marron portant nayaki namuku na kati ya banque Benjamin nayebi ete na relation kaka ndenge ezala soki naye koto bayobi tala ngai natengaki abika kotikanga na banque mpona retire banque Kapi ye mpe nayebi ete connaissance mpe kaka akela otikanga mercredi nasomba monduki ya jour wana bato bakango baza awa nanga nayebi ata moko na bango te bao baza awa oyebi ata moko na bango te baza innocent nayebi bango te namona bango mpe te nayebi bango te baza innocent ok tribunal alingi ayeba olobaki ozala na Allemagne c'est ça? Oui, navanda en Allemagne. Ovanda en Allemagne. Okomaki na Congo
Kinshasa na date nini? Le 12 octobre. Le 12 octobre. Oyaki na nzela nini, Brazza ou bien aéroport Anjili? Ya Congo ka Anjili. Aéroport Anjili. Tribunal alinga yeba est-ce que eza mbala na yo aliboso koma na Kinshasa? Non, au 5e fois nanga. 5e fois na yo? Oui. Na mbala oyo ya 5e fois ovandaki wapi? Na Matonge. Oui. Siko bambala minei oyo eleki ovandaka wapi? Na ba flat peka. Flat net wapi? Bon, na ebe so na mutute. Olobi? Na doye ba sote na. Na ba commune nini par exemple? Eza bon. Kaka na Matonge ou bien ovanda pe na ba commune mususu? Ba commune mususu pe. Nati commune nini? Na ebite na linga lobelo o eza bongo te. Est-ce que tokoki koyeba mbala na yo asuka oyaki na Congo? Oui. Ezali na mbula nini? 2024. 2024. Oui. Siko tango oyaki na mbula oyo, avant bakanga yo, nani ayaki kozwa na aéroport? Maman na moi. Maman na yo? Oui. Ayaki kozwa na aéroport? Oui. Azali na mutuka ou bien bolwaki mutuka? Toloa mutuka. Maman na yo avanda wa commune nini? Avanda na Bibwa. Na Bibwa? Oui. Osi okoma na Bibwa? Oui. Mukolo wana bokendeki Bibwa ou bien oye mbala moko na? Non, mbala moko na flat. Mbala moko na flat? Oui. Kapi eza mbala liboso botambola na ye ou bien botambolaka na ye déjà? Eza mbala liboso. Mbala liboso? Oui. Oyebelaki ye ndenge nini? Bon, ada connaissance na ngati ka ba relateur bandeko balinga bamonanga nde bayokanga na ntango na banda na poto ayaki mpona kovisite ngai. Aza ndeko na yo ou bien? Aza ndeko na yo te. Azaka connaissance. Connaissance ya nani? Connaissance ya bandeko na ngai. Ndeko na yo nani? Rachel. Azala na Kinshasa? Oui. Siko bayaki na Rachel mukolo yango ou bien? Te Kapi ayaki mercredi. Aye ye moko? Oui, ba ayeba place na Vallée. Ayebaki ndenge nini ke yo ye Kinshasa? Bayebisaki ye. Pa ya nani? Ezali mbala liboso mona ye? Oui. Siko bozali na connaissance ya ndenge nini? Te ayaki otala ngai après nasenge service soka kotika nga na matata nasomba jouer wana naloba ene ezaka mpona nasombela bana. Yo ozala mpe na bana mosusu awa? Nazala bana bandeko na nga. Siko olinga osombela bango jouer awa? Nde nayebisaki. Nde oyebisi ye? Donc Kapi aye kotala yo na hotel na moi to na pokwa? Obima na butu. À partir de 18h. Na makolo na mutuka? Na makolo. Ok, bosomaki mutuka yango wapi? Eza na magasin moko pembeni na Matonge wana ya ba chinois. Pembeni par rapport à Raw Bank, par rapport? Pembeni par rapport à flat na Oda. Par rapport à flat? Oui. Bon, osomaki mutuka yango combien? Ezalaki ba 20 000 francs congolais. 20 000 francs congolais? Oui. Siko osombelaki yango nini? Nango nayebaki par rapport elo le nayaki kosenga aide nayaki toza na wana butu ya mokolo nini? ya mercredi. Butu ya mercredi? Oui. Siko osombeli munduki nini? yango naolinga na explike ezalaki par rapport le nayaki kosenga ba aide pa mama Denise Nyakiro babirone ya Ngombe bakangela yanga baporte nayaki na intention nakende na banki nde ntango mayele esukenga yango nakende ya mercredi nasobi wana butu mpe jeudi nakende na
Au comment il y a les 12. Oui. Après tant qu'on comme les 12, les 13, les 14, vous avez quoi? Na flat. Kolala na flat. Kobima na zaki na nzela na bandoke ni na Ngombe. Papa secrétaire ya Mama Denise Nyakero. Wana côté ni noir. Na Gombe. Côté ni Gombe za munene. Ngai nayebi vraiment Congo te. Nayebi Congo te. Tant olongwe Allemagne. Oye Kinshasa objectif na ezaki nini? Ezaki pona kende na bureau Mama Denise Nyakero na Singes Edge asunganga. Bosolo la na ye avant. Non. Nayaki ka pona tenter chance. Boye bali na été. Na mona eka na TV. Ka na TV. Oui. Nde olobino na ya Congo pona kutana na Mama Denise. Oui. Siko bokutana ki? Non, ba fongola nga porte te ba kotsa nga te. Ba yebisa ki onini? Au kota te oza rendez-vous te. Donc pour comme okutana na il faut un rendez-vous. Oui. Mais est-ce que à partir à poto soit qui rendez-vous? Non, naza pe na lima on était na lobeka na ya na tenter chance. Ezaki espoir na nga suka. Siko tango tenter chance et simbité. Espoir na yo koma ki siko yani. Na koma désespéré. Désespéré. Oui. Siko ok ko somba munduki. Objectif ezalaki nini? Pona na koma na suka. Ezaki na nga na yela yango te na Congo. Te yango tolobino ok kuna pa Mama Denise bakangeli yo Ba porte. porte mona okota te. Oui. Tango zongi idée ya kosomba munduki uti wapi? Pona koma na suka. Na Taliban na nga na tiki na Allemagne 4 na bokola bango nga moko sans maman sans papa. Nazalaki tellement na banyongo o bato bakoma ko menacinga. Siko espoir na nga ezalaki kapa Mama Denise Nyakero. Banyongo yango ezalaki ya combien? 20 000 euros. 20 000 euros. Oui. Ozwaki pa bato. Oui. Nde olingaki omona Mama Denise afutela yo. Asunga ngai. Asunga yo. Oui. Tango omoni ye te ok osombi munduki oyo avec idée nini? Po nazalaki na intention osala mabe te yango nalobai nakende ka nazwa munduki ya plastique natante ka po mayele esuka yanga otante nini? nakota kaka nasala kaka comme si lokwa naza na munduki ya vrai. Silence s'il vous plaît. Okota wapi? Na banke. Na banki ya wapi? Banke oyo nakotaki. Omonaka yango liboso bien? Non. Mbala liboso omona yango? Mbala liboso. Mbala liboso pe okota? Oui. Siko idée wana ya kokota na banke ozwaki yango wapi? eyele yanga ka bongo moto ekrakaki. Mutu ekrake? Oui. Osombi munduki? Après j'ai dit na butu na butu ozongi na ndaku? Oui. Ouais. Après nga natikali na lali moto atikali nga zongi ne pa na ye. Kapi azongi pa na ye? Oui. Oyebisi ye te eloko nini olingi osala na munduki? Non. Ya alobika osombela bana bandeko no. Ah, c'est gentil sili. Nabi bazala bana mibali balinga kobeta minduki a jouer. Ok. Olali? Oui. Après? Après lobi na ona tongo na lamuki na bengi chauffeur moko ya moto Benjamin ayo tikanga. Mbala liboso omona ye? Oui. Nayebi ete. Ka ba numéro kande to bando ozwa soki naza kosa transport na bengi moto nasengaki mpo atikanga soki nalingi nasomba eloko. Est-ce que eza mbala liboso akumba yo? Mbala liboso. Siko ozwaki numéro na ye wapi? Tokutanaki ne mercredi. Bokutana mercredi wapi? Na matongi wana ka lere atika ye nga na flat. Nayebisi ye na obengo lobi ototikanga na banke. Akumbaki yo nano mercredi? Mercredi toyaki na makolo na kapi. Lere tozonga na makolo nde direction na biso tokutana ye na ye. Tokutana na direction na bino? Ya oske na moto ne biso tozonga na makolo. Totemisi ye na senge numéro. Otelemisi ye? Oui. Mais azalika motari ye moko pe ba moto. Ye moko abandaki kokumba moto na azalaki ye moko. Ba moto mosusu pe banda olega? Oui. Mais est-ce que nini etindaki otelemisa kaka ye? Bon. Par rapport à la direction de Bando qui est avec la direction de la Témisier. Numéro na ye? Oui. Wana Benjamin? Oui.
PCOP Combo. Benjamin, oui. Après? Après, on a vu le numéro de la flat. Oui, on a chassé. Oui. Après? On a commis la flat, on a sokoli na lali. Oui. Après, on a tombé na benga qui a tiki na libosa bank. Il y a zogi na e. Scopo qui est dans la banque. La mouki kaka, lati ok, c'était comment? Oui, na la mouki, na lati, noir. Après, na ke. Wana munduki na yo eza au plastique. Daki na kati ya sac. Na sac nanga. Sac ya ndenge nini? Ya noir. Sac yango eza wapi? Ba police ba beta nga ope ba mbongo ba mutu ba yiba nga nyos. Na portable na sapat na lata ba longola et tout. OK. Na li Benjamin aye? Oui. Boumati? Oui. Atikinga? Eza à combien de minutes na Rao Bank à Victoire? 2 minutes. 2 minutes. 2-3 minutes. Mais pour nous, il y a une macolocate. Nebi nzela monte na Congo. OK, aye. Vous commis le Rao Bank? Oui. Na kiti ya kenae. Ye FCA Kende? Oui. Vous foutez combien? Na futa ke 1000 francs. Akei? Akei. Yo kiti? Oui. Yepsa bisosko suite nango, tango kiti? Na veli bank tie fongwama. Pour mulongo ezaki na banda fe. Là na veli fongwami, après na koti na 9h. Donc au combat qui à peu près baer ni? Ba 8h30, ba 8h35. 8h30. Oui. Tango komi au mona qui eloko nini observa ki na banque? Na serva ke lote na telemeka kuna na mulongo ngape na ovela. Au telemi na mulongo net ba client. client. Na mulongo ba mate na se kota ba escalier. Na se kota ba escalier. Oui. Ba client pe bazalaki. Oui. Est-ce que mona ki ba toi sécurité? Bon. Na moneka batu balati bilamba ndenge oyo balati. Bango mi ba na moneka bango te. Totena no, est-ce que mona ki batu oyo balati bilamba neti bango balati? Non. Est-ce que mona ki batu balati bilamba ndenge ba o bazana na yo ba o mona ki bango? Oui, na couloir. Ba moni yo pe? Non. Ba moni yo te? Non. O kota na porte ya munene ou bien o koti na ba porte ya mike? Porte nyonso ka ba client ba kota ngape na kota. Tango koti sikoyo? Tango na koti na bimisi mondoki ya plastique na lobi eza viol après batu ba bandoki ma bango. C'est là. Au koti na kati? Oui. Au koti disposition za gine. Batu ba banda ki après na bimisi mondoki na lobi eza viol. Obimisi mondoki za gi wapi? Na sac. Na sac. Oui. Tango obimisi yango action ni no sali. Na simba ki onboye na lobi eza viol. Simbi boye. Oui. Talisi bango ou bien ozolo bakaka aussi. Na lobi eza viol, na gangeka eza viol 2 fois. Après bango bakimi. O lobi eza viol. Oui. Siko réaction batwana ezagine. Bakimaki. Bakimi baki wapi? Nebete bakimika. Utikali na salle mobimba yo mo. Oui. Après na lundi place Kesser Zalaki. Na puta Kesser na bureau na ye. Angunzami après bando bois que là ba dollar na mbongo. Donc tango kei tango batwana ba kimi yo ke pa caissière. Oui. Est-ce que zambala liboso mona na caissière wa? Oui, mba liboso. Ou bien bozalaka na contact na ye avant? Même pas. Na ebete. Na kosa tenir na le veza vérité na ebete. Oh. Siko ebandi boni ye azwa mbongo apesa yo. Pour denga monnaie mundoki ya plastique pour na bango ezaki ya vrai. Donc pour na bango ezaki munduki ya vrai. Oui. Donc na munduki wana tant ba moni et bangisi bango c'est ça. Batalisi munduki ya solo. Oui. Et koki ko boma bango. Oui. Nde azwi mbongo. Oui. Apesi yo. Oui. Mbongo wana ezalaki ba franc ou bien ba dollar. Ezalaki mélangé. Mélangé. Oui. Siko apesaki mbongo na maboko. Abimisaki ona Kesser. Aobwaka nga na koti sina sac. Azobwaka wapi? Aobwakela nga. Eza na balias. Ezalaki mipeko.
mipiko bakanga na balias. Oui. Soka zo bwa kelo wapi oyambaka. Oui, abwaki na senga na ozwa na okotsa na sac. Abwaki na se. Oui. Yozo zo okotsa na sac. Oui. Tango ozu okotsa na sac. Après na bando lukantela obima, na moni ba police ba bando beta masas na ke ko batama. C'est là. Toza pas caissière. Oui. Hein? Caissière azoboka mbongo yozo zwa ozotia na sac. Na sac, oui. Tango silisi kotia na sac. Après na zwi na lingi na bima, na bimi na ndenga sima. Entre ya garage. Oyebaki ndenge nini ki entre mususu za kotia sima. Na bando landaka ba porte nde na omona. Mais pour la ligne te obimaki na pour le Okuna ba balano liboso ya no. Oui, ezaki mba liboso. Est-ce que pour la ligne obimaki te na porte au côté là qui? Po batu déjà ba signaler ki kuna na bando yo kama kelele. Ba signaler na porte d'entrée. Entrée, moyena bimeza ki sauter. Mais tu peux oyebi nini ni ke il faut bima na porte ya sima. Na mona batu mso ba kimé kuna ngape na landi peka bango kuna. Mais na kolanda ka bango est-ce que oyebaki ke ezopesa accès na libanda porte wana. Sikoyo za okimela wapi? Bon, na idée na ngezaki na bima. Siko na banzela na batu bakima kila na komi place ana na moni ba police ba bando beta minduku na kimi na nzela sima lisusu. Kuna ke obata mana sima ba tourno. Wala oza na mbongo na yo? Oui, na sac ana. Na sac wana? Oui. Okuti ba police mona ki bazaya à peu près combien? Bon, na moneka moko. Oyo. Oyo wapi? Yeka. Nka yeni na moneka. Telema papa. Police yo monaki. Telema monsieur. Papa, non, yote. Oyo wapi? Yeka na moneka. Oyo, policier comment on a ni? Kachama Ngongo Anderson. Kachama Ngongo Anderson. Beaucoup de nae. Te l'air na lingna bima afimi munduki abeti masafi ebangisi na zongi na kati. Zongi na kati. Oui. Sikoyo saki ya mbongo. Ezaki na ngai. Na après na ke ko luka place orbata na moneka place ba tourno na vandi kuna na lali kuna ti na oyoka ba minduki ngana zaki ka kuna. Boyo batami place ba tourno. Oui. Sikoyo ye. Na mona keka une fois wana isili. Maintenant na zumbongo. Bato ba monenga o ba betenga. Bon. Zela na ngonga nini o bazwaki mbongo. Le ba moninga. Yete. Ye amonaki ote. Te ye le ba monenga ya zaki te. O kuna pesa zaki te. Bon. Pona yo bato ba monaki yo. Eza bato bazalaki na kati ya banque. Non, papa. Ou bien bato ba utaki libanda ba eko. Ba utaki libanda. Belongiana na bosa na bango te. Bazalaki ba policier ou bien ba militaire. Bala te blé. Blé ndenge. Ba bilamba ba police a blé. Ndenge oyo. Bon, couleur blé mais il y a boité. Couleur blé mais il y a boité. Oui. Mais ba policier. Oui. Ba ba kuti au place ni. Na lali kota ba tono. Na va chasser salité na tie likolo nzoto na ngapo bima lokaya na za poubelle. Après là ba moninga ba weleli na mbongo. Ba bando nyata ngai. Ba weleli mbongo. Oui. Bazui bango nyos ba mbongo ba weleli ti sa ke komi vite ba longoli nga sapat. Ba longoli nga sapat ba belinga siko na elamba ba komo bimisanga libanda. Ba bando betanga. Soko moli bango oyeba bango. Bien sûr. Donc ce qui tribunal a comprendre malamu eza ba policier o bazwa ki ona kati. Oui. O ba bimisa ko libanda ti ba koti na mutuka. Oui. Eza ba wana. Oui. Ce que tribunal a linga eba o kimaki pe o bombana ki pona nini. On a eu une intention et on fait la mabete déjà pour nous qui a vrai moyen à défendre les acquittés. Bon on va avec na mindu qui a vrai. Donc ceux qui a vrai on va se défendre. Non mais na simba pe mindu qui a vrai. Et de la façon il y a au bata ma kona zaki na iloka dangereux na nzoto na ngate. Mais ce que surtout la niga scène na yo. Est-ce que nous ça là que ça bien? Et ça bien té. Et ça bien té. Eza mabe. Eza bien té. Bon. Tribunal a linga yeba. Banani tango yoza na kati. Bazai ko beta masasi. Na monete ngana zaki na tono na ebite banani ba beta ki konga place na zaki na kokai ko monate. Est-ce que na kati? Oui. Tango yoza na kati.
ils avaient na massas ils avaient bêta na 4 et massas ils avaient bêta à libanda et zaki ko beta libanda moi ba boule ndé côté moi place ngana zaki ba boule ya munduki ya massas oui et koti et ban les ba beta musu c'est sauter et côté ndamukuna donc na 4 so to landio bien muta beta ki munduki te muta beta massas te à part rien pour ya beta ki olobi wa beta ki non nani kasha oui mais la police au mususo ba beta na imone longité ya beta pour leur moninga alingi à défendre après la tanga monio ozaleka na munduki non na maboko hein ozo kima na munduki na yo oui ozo pointer en pe ya jouer oyo non oui ozo pointer en pe ba na peut-être na simba ki on a fait na saki na olinga sikona kima na tchaki ngo lisubo ete na bandolo bandela okima mais boyo tchaki ngo kaka kala na kota oui tenir bat na respect oui et permettre yo opérer c'est ça o récupérer mbongo oui bo pona yo siko ndongo zwaki mbongo wana obengi yango ni naibi oyibi oui est-ce que koyiba eza malamu mabe mais naibi na volonté na ngate ah ok bon siko tribunal alingi ayeba na opération yo sali hein tango bimili banda omonaki nini tango bakangi yo te tango bakangi yo tango bakangenga na mona elote na mona ka batu batondi nande babeta ngai batu batondi basoda bazo beta masasi est-ce que ordre public ezalaki troublé toté ndenge voilà na mona te ngai na zaki donc omona ke batondi tout ça basoda ebele bachaki nga na fe le ba otombola nga mutu ezaki na fe le omona bato ebele na mona ndambo le ba obwaka nga na voiture omona pe basoda bato o bazaki na nga na voiture nde bana mona bango o babande ko betanga bango nde na obosa na bango te siko na vie na yo mbala boni déjà so sala makambo abo na na sala criminel moko te ni na poto siko pona nini olingi osala ngo awa na mboka na yo pasi moto etinda yenga papa parce que soki mutu nyonso alingi ayiba mpona pasi est ce que mboka ekozala lisusu malamu na toke baporte ezalaki ide osala ngo te baporte nyonso nabetaki baedenga te sikoyo na poto yo osala mosali nasala mosala ya etiere koki mpe bana crèche koki mpe bana na crèche nakata me mosala mpona banyongo wana bafutaka yo te si bafutaka banyongo elekaki nakata me mosala bafutaka yo combien bon ezala ça dépend à peu près combien bon na mvi ya poto 2000 euros eza eloo te mpo ndako déjà nafuta yango 1900 euros sikoyo solution monaki kaka ifo ya koyiba non ezalaki solution te nasalaki yango mpo mayele esuka yanga nayiba nao na vi nanga te eza mbala liboso nakóma na baproblème ya mbongo boye nakóma na suka mais soki tolandi bato bauta poto basalaka mosala moko te soki kote ozozwa 2000 euros kote ozozwa 2000 euros kote ozozwa 1000 euros okosala 2-3 misala no mpona nini yo osalaki yango te opréféré oya kota na banke ya bato mpe otia désordre mbongo ebunga tout ça olie osala misala mosusu na poto ndenge baninga nyonso basalaka nasala yango mpe mpona nini osalaki te opréféré oya koluka mbongo ya pete olie osalisa nzoto na yo ozwa mbongo dignement mayele esuka yenga na dépression banda ekosalanga siko mobali na yo aza naza mobali te me na poto semblerait bafutaka bana selon réalité poto na mbongo bafuta eza eloo te soki tozwi 2000 na yo tozwi bana ndenge bafuta ozala bana combien 4 bana 4 ezala combien 1500 euros 1000 1000 voilà 4 bana ozala 4000
Donc par mois, on a 6 000. Même pas. On a nyongo, non, on a 6 000, 5 000, peut-être 4 000, peut-être papa. On a nyongo. Yo préféré mbongo, oya ozambongo na facilité pour la ligne. Na commande na ba menace na bateau na defaki. Ngai l'état depuis 6 mois ba katanga ba edge tout. Ba mbongo yo zotanga nga na zorango lisute. Siko tribunal alingi ayeba na bosolo. Hein? Nani a facilité yo ou bien tia ki on a contact na bato ya Rao Bank pour que au kota na facilité non mota facilité non motu moko te papa na koko c'est la motute pour na kosa raté bango tout bavandia baza ba innocent na yebi bango te oza na contact ozaki na contact na madame Bénédicte non na yebi ete na yebi ete na mona epete na vinanga. Mais boni ok koluka kaka ok kaka na nani na caisse na ye na yebite soki ezala moko bimi balinga na kende ka pona mona kuna nde caisse eza donc place okotaki caisse ezalaki moko selon ngai nde na mona monaki te ba caisse numéro 1 numéro 2 na yebi ko tout ezala ba caisse numéro 1 numéro 2 na yebi longa ezalaki po ba telemena mulonga nga pe na landaki pe ka mulonga. Prévenu Honorine. Oui. Tribunal la ligne Eba. À quel moment on planifie qui opération ya Rao Bank? Mercredi jour na sombe ndoka pistolet na kende lundi na mardi pa ba bureau mama Denise Chi. Nyake rola ba boya kokot sangan de mercredi. oyebaki ndenge nini ke Rao Bank ezalaka place wana oyebaki ndenge nini ke il faut na kota kesier aza wana nayebaki te papa na mati na moto nalobi memanga na banque lea tokomi nde place na moni banque nayebisi ekitisanga awa sikoyo bapapa mibale oyo di botelema aprevenir tala bango malamu nebi bango te papa tala nanu kozala presete ya koloba na yebi bango te naoyokela bango kutu mawa nde baza okangama po esanga mpasi bayebelo te ozokela bango mawa oui mais ministère public alobi nde baassocié na yo non na bango nde boplanifie entre zela na madame papa oyo alobi na bango na bapolisier oyo nde boplanifie po yo kota oyiba mbongo na Rao Bank. Non papa eza lokuta eza lokuta mbala ya liboso mona bango ezalaki wapi namona bango kala bakanga bango mais ko tango bakanga bango mpona nini oyebise bato wana te ke no bao baza ba innocent nalobaki yango nalobaki yango na Kinshasa bandeko no bavanda wapi na Bibwa na Bibwa na Bibwa oui ba mususu na Yolo non nayebi te nayebi ka na Yolo ezo bon nazala mingi na contact na grande sœur nanga na mama siko na Yolo ezo banani bazala nayebi te nayebi te papa de yo vanda wapi prévenir vanda wapi intendance yo ngavana Pascal Mokali yo telema monsieur Kinkole yo Route Mokali oyebaki bango kuna non nakenda kutu nayebi kutu bakombo wana te nakenda pe place yango te sikoyo mbongo eza wapi pa bato babetenga batiaki nga minduki na kati ya vagin nanga bango nde mutu bazwaki mbongo mbongo ezalaki combien nayebi te papa nakoko konte te na miniti wana oza na kati ya kobatama ozobanga okozwa temps ya kokonte te sikoyo mbongo ozwaki wana ekokaki kofuta nyongo na yo lobi olinga ofuta nayebi te mpo nayeba pe te monta nayeba te nga nazwi kaka na kotisi nayeba monta mbongo yango te sikoyo munduki oyo ntango ozokota nango intention na yo ezalaki nini intention na ezalaki nde eza na forme munduki bato bamona yango eza lokola ya vrai bakomona lokola ya vrai oui bakobanga
Oui. Pe bakotika yo oyiba. Na yeba te na okoma même tina niveau na zambongo na tanta kikaka. Na ndima ekutu na munduki ya plastique na. Ti ozo kota. Ezalaki ke bakomona eza munduki ya vrai. Oui. Bakobanga. Oui. Pe okozwa mbongo, c'est ça? Oui, ndenge ezalaki na mutu nanga. Pe ozimbongo. Oui. Obandi kobima nango. Te na batamaki place na zalaki na banque. Te me olinga kobima nango no? Oui. Oui. Hein? Oui. Mais place mbongo ekende ozolo bate opesaki. Mbongo place eke na yebi papa. Oyebi? Oui. Pa na. Pa ba police o ba beta kingai. Bango nde mutu bazaki mbongo pe bango pe mutu bazaki portable nanga. Zela. Est-ce que place ozo samba kuna na dossier mususu? Batwana baza kuna. Est-ce que aussi omoni moko? Na moni moko te. Kuna omoni bango te. Na moni bango te. Bango baza kota mibali biso kota basi toza okabwana. Te tolobi boye. Place oyo bozo samba na cour. Est-ce que yo za victime? Oui. Est-ce que na batwana oyebi bato bazwaki mbongo baza parmi bango? Mais na moni bango te. Omoni na bango na misu te. Na moni bango na misu te. Mais soko moni bango koyeba ke non? Non yeba. Oyo azwaki oyo azwaki. Oui. Non yeba. Tango bakotaki bazali na minduki. Oui. Babetaki masasi. Non. Soko ba retrouvaki ondeli. Moko ayaki ko suba place wana amone nga pa ko signaler. Mais pour la litanga moni yo moko telema ite olongwala. Bazaki belé déjà na poka ko bimate. Mais comment vous expliquer que opération ya envergure wana ozalaka yo moko? Pour la nini ozo bomba ba ko prévenir na yo na madame Bénédicte na yebi moko na bangote na gérant ya banque. Non, papa, na yebi moko na bangote. Bon papa, o aider tribunal soki na yeba ki mutu moko ba preuve eza na ba portable. Boza na ba portable na bango il faut to dans la trace ata na WhatsApp. Il faut moi appel ou bien ata numéro nanga ou bien ta conversation il faut zala na WhatsApp. Ba portable na bango eza na maboko na bino. Bokomona nyoso soki na okosa. Même ngape portable na ngaso bo monyango ba preuve il faut na zala po na koko coopérer na batu auto solo na téléphone te. Il faut que tout dans la conversation na téléphone. Si solo na téléphone na capi tribunal la voyeba ne. Capi na yebiete, capi to kuta na ekine mercredi. Mais bovandi na na flat botamboli na. Na zala ande mutema malam papa. Na mutu nyoso na yambaka. Mutu tu oyo talanga na zala reconnaissance na role saye na rokipe. Capi aya kipe ka. Bana poto bakima batu suba eno. Tenga za bongote. Ouaka na flat nazate. Tenga siko na zanga bongote. Na zanga bongote. Mais capi aye c'est-à-dire bozalaka na ye boyeba di bosala makambo na ye. Na zala na mutu mote na kima na ngape bat même na poto na solisa mutu te. Na zala na batute ni na poto ni na Afrique. So na ye kaka kaba oba yo talanga na komi kotambola na bango na za bongo. Siko tango yaki na Kinshasa. Ezala iposala mikolo boni. Une semaine. Oui. Oyibi na 40e jour avant zonga. Jeudi, nde place na kenda na banque. Oke oluka musala oke osala. Na kenda na banque o na kenda osala na kacha banque. Oke nde oluka musala be question tribunal. Na kenda oluka musala te. Oke osala. Na kenda oluka mbongo. Bakabaka mbongo na banque. Bakaba mbongo te ya ona somba mundu ka jouer. Foi bangi ça va pesa mbongo. Ok. Awa mali les ate awa ezande moi ndenge nini yo zela awa moi nde ezali. Nebi. Ndenge nini yo na moi ozo kota na Raw Bank omilati si de oyo. Suki na nga na salisa kite. Na lata nko mpono suki za ki salite. Otiaki pe linette. Oui, linette ya moi. Do biminette muto azoya koyiba na film. Bon, ezaki image te yango na linga na pesa. Teme ndenge totala na film mutu noir bien armé à côté textuellement ndenge yo kotaki. Pe tenir batu nyonso na respect. Tango ba moni accoutrement na yo wana bango nyonso na se. Ezalaki ndenge wana. Bon, d'abord noir, et dans nos couleurs préférées, même bateau va y en Allemagne, la taming noir.
nalinga mingi ba couleur te. Lunettes ou la taille couleur Noir. Donc lunettes noires. Tes lunettes qui mélangent noir chocolat. Bon, tozongi sikoyo. Tomoni kuna ba boule ya ba chanvre ba bangi. Oui. Ah, tomoni pli pesa wana o eza déjà prêt pour na komela. Auditeur alobi biloko oyo bazwaki yango pa na yo. Oui. La chambre na yo. Oui. Ah, tokoki koyeba eza nini? Eza yanga eza ba diambo ngalmo na mela pono fili sa dépression nanga. Komela ka diamba. On a dépression. Combien de boules par jour? Ata 7. 7 boules. Oui. Silence s'il vous plaît. Ah, ok. Siko ba diamba oyo outaki nango poto ou bien au sombaki awa? Sombaki yango awa. Au sombaki awa? Oui. Côté nini wana? Nayebi te batika nga balakisa nga nzela na ki kosomba. Dans nango alakisaki yo? Bana quartier oyo ya matonge natunaki bango. Yo yeka sika na quartier. Kasi pona melango même na Allemagne. Obando tuna bangi place ezali. Oh, soye na melango te na esala nga ba retour. Retour na ndeni. Oh, déjà na kota hôpital na Allemagne ba pesanga autorisation na melango. Ba do melanga bangi. Oui. Tokomona autorisation. Et dans la portable na ngai. A part nani ba avocat bazana ba nyoso. Donc pli wana tozomona mulai yo ndo beta yango. Ngamo na linga kyo. Yo mo lingi yango. Oui. Ozo bayango. Oui. OK. Combien de fois tribunal azotuna yo? Combien de fois si bakanga yo na vie na yo? Nanu te. Okota combien de fois na banque ya Raobank? Combien de fois yo si okota kuna po yeba emplacement nyonso ya mo? Nana kota kuna te. Donc Honorine, soki tolandi yo mesana kozala terrorisme. Non, na kota na kuna te. Ezaki ba liboso yanga. Cri nini yo betaki tango koti na banque? Parce qu'ils ont pas créé pour que faire quand dormir bateau olme aucun caisse kuna yo employé qui crée ni na lobeka eza viol après bat bakimi Maman Honorine tribunal alandi yo na bokebi mingi question na biso ya tribunal ezaboy tango yo oyaki 2 jours avant Yona Benjamin ou sololi 3e jour boye na ena kati ya Raobank. Donc c'est que opération on a Yona Benjamin vous planifiez yango bien avant na batu mususu po bokota na Raobank bo vider bango ou bien comment? Non, Benjamin ayakoti kanga ka jeudi. To kota ene jour mususu te ka jeudi nde mutayaki atiki ngai. Na benga ki aza moto. Na yebiete. Bon tango kotaki na banque. Oui. Qui crie na yo wana batu nyoso baki. Est-ce que au brakaki kesser arme na yo ou bien comment? Non. Na yesa ke kana za po so sale lo mo mabete. Pesa nga mbongo, apa pesa nga mbongo. Ni na munduki ni na menace. Kana munoko. Bon munduki na yo wana. Tango uzaki na kati ya banque. Est-ce que utilizaki yango ko beta comme jouer ou non, bien utilizaki? Na beta ki yango pété. Na tchaki ka 2 fois boy et Philippe. Comme ça radio molo. Les gars place wana na Honorine pusana mukia. Webi prévenu aza pembeni na yo. Nayebi ete mon major. Webi ete. Bon. Mbala liboso mona ye wapi? Mbala liboso na mona ki ka jour bakangaki na Raobank. Maître, nous allons procéder de la manière si après on va auditionner tous les prévenus à la fois. Hein? Comme ça nous permet d'aller vite. Oui. Au lobby? Na mona qui est le même jour au Bakanga qui est na Victoire, na Raobank. Yo kotaki mikolo wana le même jour ou bien aussi kotaki moi ba mikolo ya avant? Te ngai na PCR. Na salaka chaque jour na parking. Pour organiser ba véhicule sortir na entrée
Yo oza nde PCR. boyo Oza détaché te na Rao na Bank. détaché na Rao Bank. Mission na ngai yango wana ko organiser parking pe na entrée et puis sortie de la véhicule. Oyaka chaque jour. Boyo Sikoyo olobi mama omonaki ye ntango nini? namonaki ye ka air bakangi ye bazobimisa ye bakoti ye na jeep epa komanda pene. Siko ntango ye akotaki yo ozalaki wapi? naza na parking na balabala. Na balabala? Boyo ozalaki na munduki? te. Ozala na munduki te? Te. Ntango ye akotaki na kati ya banki, yo mpe ozali na kati ya banki mpe ozalaki libanda? nazalaki libanda ye bango ba entrée ya onga na telemaka eza entrée ya véhicule, entrée ya banque eza kuna likolo liboso. Nde nazo koorganize kaka parking jeep moko ezoya po ekota nayoki kaka bato baobima mutu mabe aza na kati, mutu mabe aza na kati. nayebisi ase salama ele kuna ase wapi? kashama oyo ye chef de poste. Ye chef de poste. nayebisi ezalama ele kuna. Wana ye azalaki wapi? Ye aza na côté ya entrée principale, aza côté ya Guérite. Ba ye pe côté ba client bakotaka. Côté ba client bakotaka na Guérite. Na Guérite. Après ye pe ake azui arme. Tant azui arme nga na ye nayebisi ba peme oyo bazoya ko aider ba PCR pour na ko régler circulation. Nayebisi banga bi boya awa toza attaqué. DPM baye bake na entrée. Après moko aye to telemi na ye na sima ya groupe ezalaki wana. En attendant toyoka ba évolution ni nezoleka. Na kei pe na kangi na bendi ni portail ya entrée principale na bendi wana ye azawa. Wana ya azali kolo. Amati na kati ya bâtiment. Te yaza na entrée principale, entrée ya ba client. Ngape na telemi na to telemi ya kangi entrée ya ba véhicule. Ya ba véhicule. Ti ndenge to zela rapport eya. Ndenge pe rapport eyaki. Yo telemi kaka wana. Toza wana biso nyonso tu ti ba pem baye na unité task force. Baye allez baye ba pénétrer ba koti na kati. Bakoti par voie nini? Bakoti na nini na entrée principale. O ba client so bakotaka. Nde bakotaki. Après quelques minutes, au moins ndenge ba ko bimana ye na commandant pem. Batu ba bimaki na eza ba pem ou bien ba policier. Te ba task force oya bango tenia zolo ba bleu wana. Ezaki ya task force, ezaki ya ba policier te. Donc bango bakoti ba bimina ye. Donc bateau va kende ko récupérer les années bateau à task force. Na pem. Après bazuye de bazuye ke ba ke na ebiso to fanda ki wana ti to komika 17h. To monika mba moko ba bazuye biso. Boya ba meni biso. Banani ba yozo abino. Mutazwaki ngai ezalaki commandant pe crime. Nde bazwaki ngai wana jeudi wana tinde baye na biso lelo. Siko ye akoti goiba bino boza komi na garde wana facilité wana kotiti ake azuna mbongo azobima bozomona te ke complicité ezali wana bino ba policier complicité exactement major ndenge na Rao Bank ndenge za wana bon autorisate ke bo fuye ba client na ye. Client na ye soka ye na saki na ye akokota na saki na ye boko ndenge alingi boko toucher ete bon ndenge pe bango baza wana aye comme client ndenge akotaki ake osala makambo na ye. Auditeur alobi makamba client te. Auditeur alobi yo na ye boza ba associé na ye bino nde bosalisi ye po ayi ba misolo nyonso toyoki wana 10,500
dollar américain na ba franc congolais ezoyebana te. Il faut Bénédicte aya koyebisa biso. Soki tozalaka associé na ye mbe bakangaki ye te. Na ndenge nini? Po azalaki na facilité ya kobima. Mais tokangi ba portail nyonso tu. Nana kangi. Ngai nakangaki portail ya véhicule. Oh, siko portail ya ba nani? Na ya ba client kuna asa azalaki kuna moya bimeza te. Ti ndenge rapport yaki nde ba ye kozwa ye. Soki tozala complice mais tolinga totika ye tobike mwana ma ya réussi mission yakende biso tolanda ye. Mais tokangi ye ase kashama. Président mon major. Yo salisi Honorine ozali ngomba moko na ye boyibi mbongo ya Raw Bank. Eloko moko te mon major. Kuna na kati ya Raw Bank tozana droit ya kofuye client moko te. Raw Bank pesa biso droit moko te ya kotala saki ya mutu. Même raclette ya fuite tozala nango te oyebake awa eloko sonné eloko ente ezalaka te. Donc akotaki ndenge mona ba client nyonso nde bakota na bank. Ndenga lataki ba mwindu. Alataki etikaki yote yo mutoza na porte wana. Criminel akoko se masquer na libanda te ba masquer na kati. Na libanda criminel akoko se masquer te. Akotaki comme client nyonso. Après tanga koti kuna omona ki erazo kota. Client nyonso to ba client to koyeba ni criminel na couleur te. Azana couleur te ou azole kabou. Et là telina ye quand même koki ko attirer yo. Jamais. Bata noir bazé belé, bata pembe bazé belé. Azaki ne sina criminalité wana nde asimasquer na kati kuna ya banki. Betela bisonano ngai na moleti azala côté ya entrée véhicule kuna ngaza chef de poste ya Raw Bank mobimba nazaka côté ya entrée principale po ezaka entrée moko na sortie moko tozalaki ka pembeni na Guérite. Silence s'il vous plaît. Tozalaki pembeni na Guérite to mona kilia moko abimi na mwasi na loboko asimbi mwasi na loboko babimi na mama na vitesse ke batu mabe baza na kati. Alors ngai azalaki sans arme alobi moto mabe ou bien batu mabe iye alobi batu mabe baza na kati ya banque comme nazalaki sans arme na ravitaye na koti na Guérite na zui arme na manière arme bon comme na pe effectif ya criminalité te oza na kati na beti na premier coup de balle ya sommation likolo pona ko tirer wala wapi na libanda ou bien na libanda toujours na libanda na beti premier coup de balle ya sommation pona la police tout dans zongo ba ke no awa likambo ezali et puis ça na ke na zui camouflage pona bi ke entrer ka yango yo sortir yango na se camoufler. À partir du camouflage, ndena maman question bien kagoule linette na arme na saki moko la teki awa azubi na porte na beti deux coups de balle. Ko beti na beti deux coups de balle tinde beti na nzoto ou beti ngana beti ya criminel ba intimidation na beti na nzoto pour kufa na beti na pour intimider. Beti balle na nzoto. Na beti balle na nzoto. Deux coups de balle. Deux coups de balle. Ezuyepe. Ezuye te ezoki bongo mona ba blessure tout ça makambo coup de balle ngoki api. Bon comme abri place na zoki abri ezalaki place ya Guérite ya ba machine ya franc congolais donc ndenge betaki na ba vitre wana soki deviaki yango ye place la repris azongi na kati kuna na kati ya banki kozonga azongi kuna place ya kobimela ezalaki lisusu te parce que entrée principale kaka yango wana ngai pe na kalika couloir ya mobimba pona bika obimaka kaka wana aleti intervention et okuta peka na position wana ezalaki intervention ya peme na Talk Fox bango tosalaki première pénétration ti baye bakoti na entrée principale bakoti na kati kuna tinde bakana ko découvrir na sima kuna na batante ndenge basali siko mbongo ya Raw Bank eza wapi kaka bato bakotaki pénétration bakangaki bango to bayibi maka place mbongo ezali bango nde bayibi place mbongo ezali bango nde bayibi place mbongo ezali ezalaki Talk Fox na batango bazaki belé ou bien section ya PM na section ya Talk Fox basalaki pénétration bakoti na kati section ya liboso ekotaki wana nde bayebisika mbongo ezali bango o bakangaki bango nde bayibi place mbongo ezalaki parce que yazalaki na saki tango azobima na porte na molaki na saki na yazalaki na liboso wana tango na beti deux coups de balle asali repris na kati tango intervention yi bakoti na kati kuna bango nde mutu na kangai kuna bango nde mutu bayibi place mbongo ezali les auditeurs alobi boeta abi yo za associé na ye ata komona na EBT tokutana ka na arrestation de va interpeller biso nyo surtout biso za garder te mais interpellation parce que action salama na 9h ngana za ki interpeller na 16h taw bakanga ki bakutaki na biloko ni et loko moko te ngaza chef de poste Raw Bank na arme na ngaka isili molo yo bakutaki na eloko ni eloko moko te mon major bakuti te ba dollar ba nini na nani na yo ba dollar bato bazwaki yende bayebi esika dollar wana ekendeki siko tango bakangaki bakutaki na eloko nini
Honorine bakuti ona nini tango bakanga bakutenga na saki wana oyo ezalaki na mbongo après baweleli bango nyonso mbongo nano avant na bakanga babande na konyatanyatanga batiki yo nano baweleli na bango mbongo batiki nga nano na se wana baweleli na mbongo tango mbongo esili nde batombolinga babimisinga babande obetanga bazali na bakomanda na bango ou bien bango ka basoda nde bakota liboso bango ka nde baweleli mbongo ngai nayebi te bato bakota liboso ngai nayebi ka baoyo bakanga ngai baoyo babetenga baoyo bazwaki nga nde bango mpe moto bazwaki mbongo kashama banani bakotaki bato bakotaki première pénétration ezalaki task force na bataillon pembe bango nde moto akotaki pénétration liboso na kati ya banke bango nde bakotaki na banke yo komona wana Katompa nani Katompa Canton oyebani na bapolisier oyo baza pembe na yo oui bapolisier oyo tosalaka na bango mosala na kati ya banke na date ya le 16 bozalaki place moko si na date ya le 16 nga nakotaki mosala ndenge nakotaka comme chaque jour nakotaka mosala sikoyo na mama oyo mbala liboso bomonana ezalaka wapi mama oyo komona na nga na ye ezaka ntango ya koti abrake parce que nga nasalaka na kati ya banke na kati mpe na réception nayambi parce que mosala ese bandaki baclient se bakoti nazwi babordero nazokotisa babordero na kese mpa bakese mpo basengaki babordero comme d'habitude nde tosala mosala ntango nga napesi mokongo kota porte entrée principale ya banke nayoki kaka mongongo abi moto abouge te oyo akobouge na mobete masasi bino nyonso boleka boye nde makambo alobaki nde onga nayokaki alobi te eza viol moto abouge te oyo akobouge na mobete masasi bino nyonso Honorine telema na mpoa eza nde coup sur coup oyoki deja bayebiso awa yo olobi o eza viol ye alobi te erokoti zela erokoti olobi no moto abouge te oyo akobouge na kobeta ye masasi eloko oyo lenga nakotaki oyo ekimisa bato ezalaki le na oloba eza viol nde eloko ya liboso nde bato bakimaki me ye ayokaki yango te ye ayoki nde moto abouge te silence s'il vous plaît ngai oyo nalobaki moto abouge te oyo akobouge na kobeta ye masasi tinga alobaki oyo ngai nalobaki yango nalobi na bino eza viol yango oyo ngai nalobaki oyo bato bakimaki eza nde munduki wana mpo na yo c'est ça oui eza te moto abouge te non parce que bato bakomaki na se ndenge nini bamipalangani balalali na se silence s'il vous plaît nasimba ye motu te kaka nde nasimba ye munduki boye nalobi eza viol après bato bongo zela nano entre biso nakoti na munduki na nga na bi eza viol est ce que bato bakofukama babombana fo bamona ye munduki ya plastique comme si eza ya vrai nga oyo nalobaki ozomona te ke maloba na ye ke no moto abouge te oyo akobouge na kobeta masasi nde kotinda moto abombama pourkui nakokoloba bongo mpo nayebaki eza mondoki ya plastique pourkui nakoloba oyo akobouge na kobeta masasi siko soki babougaki il faut nabeta normalement masasi et osimba même mpa na parole yango mpona mondoki yango ya plastique te me outi oyebisa tribunal awa ke no ntango okoti na monduki wana eza avec intention ke bato wana babanga bayebaka eza monduki ya solo nde okoki koloba peke no bobouge te soko bouge na kobeta masasi te nga nazorapele na yango te wana vraiment ye akosi nalobi te akosi ngai naoloba oyo nga nalobaki soki ayokaki yango na motu mosusu ekoki ozala pe nga nazoloba oyo nga nalobaki elingi elakisaki ozalaki yo moko te na bato mosusu zela nano ye azonga susu zonga nani quand on parle rappele Honorine ndenge ezalaki alors nga sikoyo ntango napesi mokongo na porte nazokotisa babordero nazalaki nango na maboko na kese ntango nayoki mongongo wana etaki sécurité na baluki sikoyo na baluki mpona tala kote mongongo ezobima nde namoni mwasi alati noir alati foulard akangi foulard awa na akangi foulard na munoko do mizipi ya mibongo alati eloko na mutu akangi foulard awa nde
ba client na panique na biso nyonso to se diriger vers balcon. Donc yo peut paniquer. Ça la nuit devant Munduki ngai maboko. Mais si yo za muta sécurité non. Sécurité mais naza civil naza Munduki. Mais boyoko la armation monsieur. Hein? Devant Munduki en tout cas na ko résister té. Naza civil. Munduki ya plastique. Nga na ebité ke zaki ya plastique tondeni nga na moni eloko Munduki bo. Na ebité nga na yekola ba jara ba Munduki té. Okimi. Na kimi pona mibatela. OK, continue. Na se diriger mbala moko na ba client biso nyonso tomati na balcon. Nde kuna toke kanga makuna siko na balcon na ba client ya tikali na se. Botikele ya opérer librement. To tikele na se abo Munduki to ko tikele librement te yaza na Munduki na ye. Biso to ngato sala face na Munduki nga civil. Ministère public a lobby yo comme vous avez une association na ye. Okuka ka ko kima po ya opérer na sima boka bolana pourquoi? Wana ministère public nda lobby mais oyo nga na zolo ba nzambe ma dikolo a yizwe ba ke o na zolo beza bosolo na cause na association na ba mon côté na eloko mon côté na mututé parce que na zota la vie abana na ngai na mwasi na ngai mbala boni bosi bokuta na honoré atambala mon côté tozonga na no pa ya adjudant oyo pesanga na no bana ba bino na honoré soyo olobi ke ozali na jouer ozali yo moko siko ba nani ba plan bozo justifier ngondeni hein nana beta ki ba nani Honorine ngana za Munduki plastique beta te e ko bimsa biloko ana te siko ya bimsa ni eblelaka pilon donc ils ont le pilon oui mais est-ce que beta ki yango tango zaki kuna beta ki non on a testé qu'on a flat o testa ki yango na silence s'il vous plaît donc o testa ki na flat ezole la nini pilon après italien mais na banque au salari boité non na fina ki onte bon binomi balé o e utaki wapi mon major wana to ebité ngai ta on a joué abri na moni ye abimi bien kagole bien emballé ni na tout ça na Munduki ngana beti 2 coups de balle après on a beti 2 coups de balle na yoka ki riposte ce que j'équipe ba peme wa yaki intervention wana bangu ba beta ki ngo na ebité ngana yoka ki riposte ce que j'équipe ya kopalo ce que j'équipe ba peme on les reste à vérifier parce que na yaki face ya criminel tango yo beti 2 coups de balle et raté ya zongi na kati est-ce que ça na ba coup de balle muso za ko beta na kati ya banque na yoka ki riposte mais ce que j'équipe ba peme wana ce que uta na kati na ebi yango te ba peme wapi ba peme o ba ko renforcer ba PCR ngai Munduki wana betaki elinga ko zoyer parce que na précision te poignée de sauvegarde des alakité ezaki Munduki mo sans précision ce que ezaki na tenir en bien précision bonga ko déjà okufa ngana na pesha ki tina zonki na kati banki kuna ko zonga zongi kuna abimaki suite pas ezana ba yolo baki ba pemba yondo ke no benga ba pemba c'est ça ba pem kozaki na bango libanda wana est-ce que ba pemba beta masasi ba pemba betaki masasi pem oyo tozaki na ye wana kutu le capitaine moko abise yo zo beta masasi pourquoi omoni nini ti mukete colonel aye colonel apem aye tant colonel apem aye na intervention na commandant ya na belema ya Task Force bango baye bakoti ndenge bakoti mais est-ce que ba pem wana ba beta masasi te pemo yo kende kozwa oya ba oya moko wana betaki lisasi o tozaki ne kutu lisasi moko be masasi te abetaki lisasi moko kutu bagangela bi ozo beta omoni nini abetaki na kati ou bien na libanda te yaza tozaki na bango libanda siko tango ya betaki ou bien tango nani kasha mabetaki est-ce que na kati ya banki boyokaki masasi mususu ko beta te na kati ya baki masasi betaki te donc oye kimsa bino ezaka Honorine na jouer na yewana c'est ça yango wana yo ka yo pe policier oza fier ke yango nde kimsa ki yo
oye monanaki yango wana. Oye monanaki yango wana. Nga kimaki na nga mbona zaki libanda. Nani Kingomba. Kingambo. Oyebani na bango? Toyebani. Boyebani wapi? Tosala musala esika moko. Oyo pembeni na kuna? Tosala naye. Tosala naye. Yo sala libanda ou bien na kati? Tozala na système ya rotation, mais jeudi wana nazaki libanda. Jeudi ozali libanda? Oui. Rôle na yo ezalaka nini? Koaider ba client na ko retirer bambongo na distributeur. Mama mukolo mamso ayebi kosalela carte te. Potier carte aux. La parole pour poursuivre avec l'accusation. Merci pour la parole, Monsieur le Président, distingué juge. Monsieur le Président, nous étions en train de vous dire les préparatifs du départ. La prévenue Honorine Porchen, Monsieur le Président, elle prépare l'assaut à partir du mercredi 15 octobre. Elle prépare ce que nous appelons en droit les actes de terroristes. Les actes terroristes. Les actes terroristes pour que les jours suivants du 16 octobre, que ces actes soient réalisés. Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Pire mensonge lorsque la prévenue Honorine Porchen, pire mensonge lorsqu'elle déclare que elle était comme tout autre client. Elle a attendu de 8 heures jusqu'à... Non! Monsieur le Président distingué juge, elle débarque à 9 heures. Alors que les activités ont déjà commencé. La banque a ouvert. L'ouvrons-nous. C'est pire mensonge. Lorsque vous dites qu'elle était là à laquelle elle est, comme tout autre client, en train d'attendre pour y accéder. Non. Monsieur le Président distingué juge, nous sommes mercredi 15. Elle achète les jouets là pour s'en servir comme arme, pour persuader les victimes, pour persuader la Raobank dans son ensemble. Elle a bien préparé ces actes terroristes. Une entreprise individuelle, Monsieur le Président. Elle débarque à 9 h, transportée par Benjamin. Une connaissance à elle. Benjamin est connu de par la dame. Benjamin l'amène à 9 h. Et la banque est ouverte depuis 8 h, 8 h 30. Toutes les activités ont commencé. Elle débarque et Benjamin Motard est resté. Moteur en marche dehors. En train de l'attendre. Parce que elle va poser les actes terroristes. Lorsqu'elle a acheté ses jouets sous forme d'une arme de guerre, elle savait quel est le rôle de ces jouets. Quel est le rôle de cette arme en plastique. Monsieur le Président du Seigneur juge, lorsqu'elle débarque, elle accède à la banque. Elle accède à la banque, Monsieur le Président, vêtue déjà en noir. Lunettes noires, tout en noir, bien préparé, camouflé.
Elle a brisé la forme pour qu'elle ne soit pas identifiée. Noir, noir, foulard et tout. Avec tous ces biens que vous voyez là. Les bonnets, les chapeaux, les gants. Elle a mis tout. Elle ne peut pas prétendre avoir acheté à l'aéroport de l'Allemagne. C'est quoi ça? Les préparatifs du départ. C'est ça les préparatifs, monsieur le président. On se prépare pour attaquer. Elle débarque, elle entre, monsieur le président, distingué juge. Elle a mis, elle a sorti son arme. Et lorsqu'elle sort son arme, étant dans l'enceinte, elle a mis tout le monde au respect. C'est pour le compte de quel parti civil? C'est pour la Rabobank, monsieur le président. Vous avez la parole, maître. 2 ou 3 questions, monsieur le président, si votre tribunal l'autorise. Et après, je ferai 2 ou 3 observations. Je sollicite du tribunal de demander à la prévenue l'âge auquel elle a quitté le pays. Je sais que cette question a déjà été posée, mais puisque vous avez dit que votre tribunal instruisait à OVO, il est bon que cet élément soit acté sur le plumitif d'audience. Olandi, okoki koyebisa tribunal yo bimaki na Congo awa na mbula nini, âge nini, ozaki na âge nini? 7 ans. Oui. Oui. Je note qu'elle parle de 7 ans alors qu'avant elle avait parlé de 3 ans. Peu importe. Est-ce que la prévenue peut rappeler au tribunal son âge actuel? Ozana mbula boni sikoyo. 37 ans. 37 ans. Ça fait 30 ans qu'elle a été absente du pays et n'a jamais résidé pendant plus de 5 jours à Kinshasa, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle a déjà passé un séjour de plus de 5 ans à Kinshasa? Non. Pour les 5 fois qu'elle est venue? Le séjour à Moulaye a 3 semaines, ou bien 1 mois. 3 semaines. La première fois qu'elle est revenue au Congo, elle avait quel âge? Elle a 2006. Vous avez la mboula bonne. 2005 décembre, oui, 2005 décembre, elle a 18 ans. Fait étonnant, monsieur le président, madame, monsieur de la composition, ce qu'elle parle parfaitement lingala. Est-ce que ça n'inquiète pas un peu? Olandi, que le réseau, comme César pour ozo balingala kitoko. Mama lek nanga oya beng sanga to solo la ka lingala na to bandolo baka lingala. Nanda. Na Allemagne. Oui. To bandolo baka lingala. Nanda ku. Qui Allemagne na école na ba camarade. Nanda ku lingala. Oui. Oui. C'est sa réponse, monsieur le président. Et une autre question. Lorsque elle venait sur la moto avec monsieur Benjamin, les deux venaient d'où exactement? Tango bozali kola moto na Benjamin. Bobanda ko uta wapi? Ngande na benga ki a partir flat. Na benga ya ozanga tikanga kuna. Atika yo wapi? Na bank. Bank nini? Ozali na kombo ya bank. Te na lobene ka tikanga na bank. Ndele to tambola. Siko ya yeba kindenge nini ke bank we fatika onde na raw bank. Ya yebi Congo kolekanga ngana yebise kaka tikanga na n'importe quelle banque. Bo aliga akoka ko tika na bank nyoso ya ngi. Oui. Mais il a préféré qu'il n'aura pas banque. Par rapport à une direction place à Zoua qui n'a pas de token, il n'y a pas de banque. Bon, si vous avez une banque, vous avez un compte dans la banque. Na Deutsche Bank, na Kreis Sparkasse. Est-ce que vous avez retiré la banque, c'est ça? Nous avons la possibilité, même la carte na Allemagne, de retirer la banque Nyoso ya Congo. Si vous avez un compte, bon, non. Oui, maintenant, les poursuivre. Merci, monsieur le président. Elle a dit qu'elle venait avec Benjamin, venant du flat. Est-ce qu'elle peut dire où est-ce qu'elle a rencontré Benjamin ce jour-là pour que Benjamin la prenne et l'amène à la banque? Okutana na Benjamin wapi pour que Benjamin Zoyo amema na raw bank. Tokutana ne mercredi na pourquoi? Tant on a ôté pas ba chinois pour somba mundu qui a joué. Oui.
quelle est la distance qui sépare son flat avec l'agence de la Raobank? Est-ce que vous avez la distance qui sépare flat et ce que vous avez dans la Raobank? C'est 2-3 minutes na moto. Est-ce qu'elle avait besoin d'une moto pour aller opérer si Benjamin n'était pas aussi nécessaire pour commettre ce forfait? Est-ce que okokaki kozilaka Benjamin pour opérer ce qui est nécessaire parce que ça a 2 minutes? Pour na ebinzela te, na ebinzela makolo te. Na banda no plus de 3 mois na Congo te pour na ebinzela pe ba date nyonso. Surtout le 2 minutes na moto. C'est bon, nandenga distance ya moto et ko za ba 2-3 minutes, mais na makolo ça 2-3 minutes te. Et ça là au moins 10 minutes. Ba 10-15. Mais comme ça 10 minutes au total là non. Ko ça là moi pembeni. Wana ka idende na olo. Pratiquement place au vanda ki ngombo na numéro bank. Non, même pas. Même pas. Donc il faut à 2-3 minutes alors. Voilà na moto, distance à moto et kumba moi noki par rapport na makolo. Ok, oui. Donc Benjamin connaissait très bien la banque dont il s'agissait lorsqu'elle lui a demandé de l'amener à la banque. Ce qui te l'a dit bien, Benjamin a ébaki banque, a ébaki rao banque malamu. Yama bimaki wana. Ngana lobine kaka memanga na banque. Na yepsa ki te banque ni na biseka memanga na banque. Ça dit que ye a ébaki wana malamu. Ndi abemiyo. Ameminga na banque o ezaki pembeni na flat. Par rapport à Naye, il y a un des qui pembeni. Oui. C'est des réponses très révélatrices, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Composition. En regardant les effets qui sont placés devant vous, est-ce qu'elle peut préciser au tribunal où exactement elle les a achetés? Oui. Na Allemagne. Allemagne. Oui. Mais Bangui en Allemagne, hein? Pardon? Bangui en Allemagne. Non, il y en a son bac. Si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président, elle a dit qu'elle a acheté ses effets à l'aéroport. Est-ce qu'elle peut confirmer cela au tribunal? Na sombaki yango na Allemagne na magasin oyo eza pembeni na aéroport yango na lobaki na lobi na kati ya aéroport te oyo eza pembeni na aéroport. Et puis à côté il y a un soldé. Oui. C'est ça hein? Oui. Oui, Monsieur le Président, la nuance était qu'à l'aéroport, dans les duty free, il n'y a jamais de solde, mais heureusement qu'elle vient de préciser. Na kati ya aéroport te na libanda aéroport eza na ba magasin. C'est compris, c'est compris. Monsieur le Président, telles sont les quelques questions que, de ma part, la société, la partie civile voulait relever. Je me ferai compléter certainement, mais je voudrais quand même faire remarquer et éventuellement, avec votre autorisation, Monsieur le Président, faire noter sur le plumitif de l'audience. 1. Elle a dit au tribunal que lorsque elle a acheté son arme, c'était pour aller la donner à un de ses neveux ou nièces, je ne sais pas, qui habiterait à Bibois. Mais après, elle s'est contredite en disant qu'elle a acheté cette arme pour... Je peux répéter exactement ce qu'elle a dit, Monsieur le Président. Oui. Pour Nakomaki Nasuka. Ça fait 2 intentions différentes, 2 objectifs différents, qui, bien entendu, sous-tendent l'intention criminelle avec laquelle la prévenue a agi. Ça, c'est la première chose que je souhaiterais faire noter sur le plumitif d'audience. La deuxième chose que je voudrais faire noter sur le plumitif d'audience, c'est qu'elle a dit au tribunal qu'elle s'est fait ravir l'argent qu'elle a volé par des préposés de l'État qui sont venus pour mettre fin à cette criminalité qui se perpétrait ce jour-là. Par contre, une dernière question avant que je ne laisse le micro à mes estimés confrères.
j'ai bien compris, je n'ai pas une bonne lecture de grade des policiers. Je crois que c'est le sous-commissaire adjoint, c'est ça? Sous-commissaire principal. Oui. Il a dit, et au dire du ministère public, il a prétendu avoir tiré 2 coups de balle. Mais qu'il y a eu une riposte venant de l'intérieur. Est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y a eu effectivement une riposte d'une arme venant de l'intérieur de la banque juste après que lui ait fait ces 2 coups de balle? Est-ce que ça l'a été moi? Kobeta komona ngana moni mama Porsche azobima na entrepôt bima akende po azali déjà prêt ya kobima akende ta na beta 2 coups de balle na yokaki 2 coups de balle sala ki riposte bon na yebite soki ezalaki ba pemo ba yaki ko secourir ba peser ouye wana le reste avec fait riposte wana oyoki na kati ya banque ou bien na libanda? Bon ngana zaki libanda biso na kati ya banque de kotaki te zaka libanda po na ngana coup de balle ngo yokelaki yango wapi? Kaka na libanda place nzalaki po za couloir ngana kadraki nde couloir wana po zaka ya mwana entrée ya mwana kaka sortie ya mwana kadraki comme criminel na kati akobima awa tena empêcher tangu ya fongoli porte pa bima na beti 2 coups de balle ti azongi na kati après na yoki riposte salamaki alors na éviter so yaki ba pemona mutu ba betaki po ndenge nga mona ke ba pempe mona ki na éviter so yaki ba pempe ba betaki obeye mutu salaki riposte wana. Oui. Lui, il était à quelle distance des PM? Il y en a pas PM, vous avez la distance. PM, bon, ils ont couloir moko ya muke. PM bakozala na miro ya commune miro ya district. Kaka na pona prince kala PM na miro na ngai ka awa. Ils ont distance. Soki ba beti yo koyoka te. Bon, discipline de fait en tout cas ils ont la guité, mais ça c'est beta maki makasi. Discipline de fait ils ont la guité. Mais ça c'est beta maki. Désordre. Désordre. Lui et les PM étaient dehors. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il ne peut pas savoir faire la différence de 6 à 5 mètres? Il ne sait pas si le coup de balle retentit de dedans ou de dehors. Coup de balle wana et betamaki ba 5 à 6 mètres. Donc na ba PM na biso na eto zaka même ba 5 à 6 mètres. Betami na kati ou bien na libanda esika bozaki na ba PM. Ngai tang na beti mama o 2 coups de balle na yoka ki fait 2 coups de balle beti alors moi na préciser ce que vous na kati ou bien na libanda na yebi yango te ndani molo ba pemba beta yi masasi ba bayaki ba pembe bo ba beta yi masasi ko tozaki na e na se ya panini ya écran géant yetanga beti masasi ngayibise ko beta te batu bazakuna après ba o bazalaki na après escalier bango pe ba somaki wala ba pem wala bango ezate batu masasi betaki kuna na kati ya bank te ba pem o ba fandaki wana na o tozalaki ne awa na nini na panneau na se ya panneau wana. Voilà. Maître, il y a autre chose. Monsieur le Président, j'apprécie énormément la patience avec laquelle vous nous traitez. Je voudrais plutôt me faire compléter maintenant par mes honorés confrères. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi. Je voudrais poser la question à la prévenue Porsche. Lorsqu'elle partait à la Rabobank pour réaliser son forfait, savait-elle, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle devrait être arrêtée? Prévenue Porsche Hollandi, tant que nous sommes à la Rabobank pour réaliser le forfait, est-ce que vous avez occupé au Kangayo? Oui. Oui. Merci beaucoup. Une très bonne réponse. Monsieur le Président, est-ce que la prévenue Porsche peut préciser au tribunal, lorsqu'elle est venue à Kinshasa et à 2 heures de son forfait,
Quelles sont les personnes avec lesquelles elle était en contact? Lundi, tango ye Kinshasa, tout ce qu'on a tongo en avant comme à 9h pour que de Narao Bank. Banani o bino bo solo la ki na bango. O yo solo la ki na bango. Na benga moto te. Ko moto peta ebe idée na zana. Ata na Allemagne, ata na famille na yo sur place na ni moi na nga mwata ebe ni no sala na epsa ki bango kana ke koluka aide. Ko ba ebe ba problème na zana ngo depuis 6 mois ba katenga ba aide tout de na Allemagne.